ya mobali wana. Mobali akoloba boy yo sali ndenge mususu. Mobali akoloba boy yo sali ndenge mususu. Yeba ke fiançailles ekatanaka. Loba ekatanaka. Ekatanaka. Fiançailles ekatanaka. Asona biso na nzambe ezalate. Ye moko masiya akataki yango, abebisaki yango, abongisaki yango. Maintenant, atigeli biso eloko moko la parole de Dieu. Mwana moto te boa kosangai abongwani pete boa wangata nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yobolingo bateli le nazarien Pamboli oyo mona na katempeni mama kandelobi koleke mapapu masope mafuta tokokesika na longo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus. C'est le dimanche toloki malamu ete mateyi ezalaka mingi te obende adoration ezalaka mingi. Alléluia. Quand on parle tous ces criers, dans la ligarité, tu sois dans l'église, vous allez conduire que vous avez awati. Vous avez dit déjà. Vous allez savoir que vous avez dit que vous avez ensemble. Amen, 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 amen. Ça va faire amen, il y a un limite. Amen. La courage. Amen. Mais c'est là où nous avons fait ça, nous avons fait ça, courage. Il faut y avoir un limite, on a courage. Amen. De Jésus-Christ. L'église fiancée de Jésus-Christ. Amen. Donnez-lui du boulot. Alléluia. Aujourd'hui, texte dans l'eau. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 2. Vous voulez voter rapidement. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Parole du Seigneur. Alors l'apôtre Paul, la mission évangélique, dans l'accueil à Congo l'église à Corinthe, au Congo l'église à Corinthe, après Simon et Mikolo, bateau et Tony à Corinthe, ma ministère et Bouloukine à Corinthe, après un temps de sous. Ma campagne nous sauve et il y a beaucoup de toute l'église, il y a Corinthe. Aïe, continue à la deuxième lettre. Oui, il y a qu'on appelé par mot. Ni du haut, il y a ça qui est pas la ville. Nathalie Sakiminonan, ben on est gagné, il faut qu'il a se comporter, il faut se faire. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, 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 amen. Je vous ai fiancé à Christ comme une vierge pure. Nous allons passer à la terre. Nous allons la vierge. La vierge, on va continuer à la terre. Vierge, ce qui va raconter à la terre. À ça, puisque vous avez quel est le caractère de Mobali Wana? Est-ce que à beaucoup de son anda ou bien à beaucoup de son anda à Kobala Yoto, à Kobala Yote. Vierge, à Zarakanami, mais Kobata
bino salwala na tei bino liloba za oke ozala pili eza krista sepela na bino po krista alinga bino po krista andima bino ete vraiment ozali conforme il faut d'abord la piété Ephésiens otala na bino mpe eza na mosala oyo ye moko krista asalaki krist alobi ava okoma petwa ava okoma purifie eza na mosala krist ye moko asali krist ye moko atiki nini atiki parole atiki liloba po ke chaque mutu chaque mutei chaque moyenne akota la parole po asokola alleluya 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 mutu nyonso esengeli akota kati na liloba akoti kati na liloba liloba na nzambe eyaka mpona kosokola mwasi ya libala ya nkolo yesu kristo. Parole de Dieu ezali uniquement pour nous laver, pour nous purifier, pour nous tailler, pour nous façonner, pour ebongisa biso, pour ekokanisa biso na kolinga ya ye moko masiya mobali na libala. Amen, amen, amen. Fiancé nyonso azalaka na kobanga ntango akoti nano na libala te okoki na kozalaka te okoti nano na libala te obandi mpenza kobebisa siko mobeko ya mobali wana mobali akoloba boyo yo osali ndenge mosusu mobali akoloba boyo yo osali ndenge mosusu yeba ke fiançai ekatanaka loba ekatanaka fiançai ekatanaka fiançai ekatanaka sikoyo po ekatana te il faut olanda mobeko il faut se conformer à sa parole puisque yo oza na eloko ya kosala te oza mpe na eloko ya kosala lokola effort te mpo okoma bien effort yesu si asala yango sur la croix oyo ekokaki na kopesa yo epekiseli mpo yo okota na kokondela likolo te ye moko sur la croix asalaki yango balobi il a fait des ordonnances il a anéanti les ordonnances qui nous condamnaient oyo ezaki kobloke biso po biso toyokana epai na nzambe te po relation na biso na nzambe ezala te ye moko masiya akataki yango abebisaki yango abongisaki yango maintenant atikeli biso eloko moko la parole de Dieu parole mosala nango kosokolaka biso dans cette parole lokola ezali même problème eza même oza na dossier même ozali na kokoso même ozali na mikakatano dans la parole nde okoyeba kotrouve solution ya yango loba amen 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 yango alobaki ete ngai nakei natikeli bino liloba wana yango ebanda osunga bino liloba wana yango ebanda kotambusa bino lelo okoki na kozala na problème d'attaque oza attaqué par les ennemis oza attaqué par les sorciers parole eza na eloko ezolo na moment wana kosala nini parole ezorekomande biso tokende na prière soki oke na prière te yebaki atake wana okolonga ngo te puise Christ déjà si asalisaki yo atikeli yo mpo olonga il faut osalako c'est pourquoi comme oza vierge il faut kobatelaka barecommandation ya mobali ya libala alleluya amen 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 recommandation ya mobali ya libala la prière oyebi kuna na prière nini na ekosalemela ngai oyebi ntango nga nasaka so balobi lelo toyeba wi banzembo wana esokolaka biso mpe eza na banzembo eza komaki eza banzembo mosusu ya molingo ntango ozoyeba deja ke aza malamu mpo na nini na bitumba kundeli ngai aza malamu ndenge alongoli nga na monde aza malamu ndenge nazaki lokola papa sotakawa kati na milangwa kati na kindumba asali grâce moto asala grâce wana eza ye eza biso te alleluya 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 alleluya
bademo kati na bango baproblème kati na bango eloko kaka moko ezokozanga bango mpona kotrouve solution c'est marque de la parole de Dieu. Mais yo koki na kozala oza na dossier oza na problème mais problème wana ozomona ngo moke puisque oza na parole puisque balobi ete celui qui est à moi est plus grand que ton problème. Celui qui est à moi est plus grand que aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi koleke mapapu masopi mafuta tokokisikana elongo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata